va passer là bango bandoga liboso va passer rebele bangote. Oh nandeni. Mais ba te va passer na biso belé ba bandumba ba na kindoki ba miibi ba frappeur ba voleur la plupart. Ngama mba pasteur wana. Ceux de to banango siko émission aussi la ti lobby. Et comme asoma msoso mais ils a bien été. Et voilà. Au monique ntuna muntu akozwa tana ye. Mais na lelo oso talibien omona batu nso bazaka ekotité. Ekotité to moni mikolo waze kwa sali bato plaisir na fimbu likolo ba match ba léopard to gagner danger komika fimbu batu ba omika fimbu donc dans la musique il n'y a personne qui reste là azati. Mutu aza statique wa tikala wana azati. Musique, mutuna tourne. Mais quelles sont les difficultés au rencontrées depuis au bandit carrière nayo jusqu'à ces jours? Bah difficulté nous coûte non. Bon bah difficulté, je peux dire qu'au début, de la courbe soit difficulté, surtout mon ibisoto se focaliser à moi mingi na chronique kaka. Il y a musique. Donc liboso na nous obstacle liboso ala gena nous ko benga misia yambayo. Et puis des deux en fait musicien ayeba yo nanu biso ba tindika biso ba place biso ba répétition OK ba tindiki ba ebiote chaîne ni alungwa kuna di OK boyo sona musicien po yambayo avant de donner verti 17h. Donc banko bakata izalaka nango ba difficulté na kuta nango ngwana lelo parlons de difficultés c'est pas comme tel hein difficulté au moins parce que plus au meli pe na musalango ba mission ba omi le roi misusu ba massa na yo misu ba ndeko na yo Volanda Congo promo donc titre kangi ba site tout Congo promo donc fin ba tika au vivre ba Rafingindo ya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka donc bango batika la quoi ce si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka Rafingindo mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu am your brother vraiment la pesio mokako soit kende liboso zo sala fierté na biso Congo promo oyo eza kuya kosamba te tembe na moto te mikolo Congo promo nde trois fois Congo promo TV o boya sali mokili na esia ingénieur Rafingindo petit non monsieur ouais Congo promo TV toujours en direct pour la partenaire Belgique la partenaire ouais balobi Rafingindo Congo promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Rafingindo Congo promo qui torcos net na film Congo promo babundana nango babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston ou en Raf Congo promo monde entier international n'est-ce pas ta Congo promo to kota partout bango ba limiter monsieur le kota partout donc la musique biso Congo promo numéro 1 ba site tout Congo promo pour Congo promo abi Congo promo né au site ndanga mabete pena pour ça site na niveau des États-Unis des fois terre le Congo promo TV Rafingindo number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis niveau ba boy faut pas aux États-Unis to bona biso te auto juger ba ba libanda te ta biso ne pour le Congo et que liboso. Et voilà, la vie est un don extraordinaire, si je peux le dire ainsi. Et si vous êtes en vie, il ne faut pas se désespérer. Il faut toujours avoir l'espoir, même si ça ne tient pas. Donc, ayez toujours l'espoir. Et il faut beaucoup prier, il faut beaucoup vraiment prier. Et voilà, donc je suis déjà là pour vous tenir compagnie, comme vous le savez. Dans cette émission News Dekin, nous recevons les artistes musiciens, les artistes comédiens, les danseuses et en fait les différents
invités. Comme aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de joie de recevoir un invité. Donc, il fait bien son travail. Hein. Lui, il est chroniqueur musical. Il s'appelle Willy Kayembe. Vous le savez bien, il n'est pas à présenter. Mais avant d'entrer d'abord dans le bain de notre mission, j'aimerais bien d'abord saluer mes fans de partout. En tout cas, vous êtes tellement nombreux. En ce net moment, pour suivre déjà votre émission News Dekin, encore et toujours représentée par moi, Betty Massengou, votre présentatrice préférée. En tout cas, je suis vraiment, j'ai beaucoup de plaisir de vous présenter cette émission, beaucoup de joie aussi. Hein. Et laissez-moi quand même remercier mon équipe technique qui travaille vraiment d'arrache-pied. Hein. Là, je vois Christian Mbouyi, Mbouyi, j'aime bien l'appeler comme ça. Christian Mbouyi, salutations déjà à vous. Merci beaucoup mon frère pour les images. Et salutations aussi à celui qu'on appelle Timothée Piana Serge. Le big cordon, respect. Big salutations à vous. Et en tout cas, Kitokos, rien à dire. Et salutations, merci infiniment. Big salutations à notre boss. Notre papa, le général Raf Ngindou, notre boss depuis les États-Unis. En tout cas, salutations à vous, papa. Merci pour cette émission parce que ça nous aide tous. Et merci pour la conception de cette émission News Dekin. En tout cas, nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, chers fans, comme je viens tout à l'heure de vous le dire, je reçois Willy Kayembe. Vous le savez, il est chroniqueur musical. Il présente l'émission HD Elengi tous les dimanches à partir de 12h si je ne me trompe pas à Congo Web, hein, donc sur Congo Web Télévision ici à Kinshasa. Donc c'est avec lui que nous allons essayer un peu de parler sur la culture congolaise en général, hein. Nous allons parler de nos musiciens, nous allons parler de nos danseuses ensemble avec lui, nous allons parler aussi de journalistes, d'autres journalistes, comment ils se comportent. En fait, nous allons parler un peu de tout et de rien dans cette émission. Comme je vous dis que dans cette émission, nous parlons que la vérité. Donc, tout est permis dans cette émission, sauf le zingir. Voilà, je suis déjà avec mon invité. Bonjour, Willy Kayembe. Bonjour, Betty. Madame. Comment vous allez? Oui. Ouais, je me porte bien, merci. En tout cas, très heureuse de vous recevoir pour la première fois dans mon émission. Je ne sais pas un mot à tous les fans qui nous suivent en ce net moment. Un mot, c'est de dire tout simplement bafungo ya matoi balanda biso non répondre à la question opposée nga problème ya na monté. Donc voilà quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Willy Kayembe. Mais je mérite d'abord toujours non moi Sima, hein, parce que c'est pour la première photo et en bon news de Kin ba fan ba kokoye ba Willy Kayembe banda télévision. Nini et puis sur quelle chaîne? Télévision liboso na leki ko lekana nu ya liboso na télévision ezaki na Horizon 33 na 2003 na leka na tiki deuxième fois na leki na télévision na chaîne mususu ezaki na Congo Web Télévision ezaki na 2006 na tiki susu na yo leka troisième fois ezaki na Couleur Télévision. Et puis, nae kolanda bisika oyo grand frère nanga memenga na 2As Télévision. Après 2As Télévision, ndé na décidé na vanda place mon habité na otambola boeti wapi na zongeli Congo Web na 2011. Voilà. Kobanda ya liboso na leka na télévision ya ngwana ti na ndenge lelo depuis 2011 ti 2016 na na Congo Web Télévision. Voilà. Mais pourquoi avez-vous quitté Congo Couleur Télévision pour Congo Web? Oh, aux alaki de jeunes à Congo Web. Ok, sous ma chaîne Moussou, oye Couleur Télévision quitté aux zongi sous Congo Web. C'était pourquoi? Et biso bozara ba mbru ma ba sera biso do bani ma ba mike. Donc toi qui pena ba mike adolescent. Donc on s'embrouillait comme ça par plaisir. Monigana longana ngana kena kuna. Ndé na longwa Congo Web na kina no biso bani na radio
après radio, président Chabani Record a chep sur la télévision. Après télévision, on a vu la régie, on a posé le canal TVT. Non, c'est pas quand ça radio nanga. Ti après, on a eu une SBN, une chaîne, il y a Shadow Kuba, un ami, à Outaki États-Unis, à Benyenga, à Salilo, on a eu un cordon à Mignon surtout. Na salaire pe a pesinga bakisika mwanda muna ona rozwa kuna. On a bakisé autant. C'est bon, ndena kenda nengwana. Kolongwa couleur télévision, ezaki couleur télévision ezaki a Baseriwana, ancien vice-président Arthur Zaidi Ngoma. C'est qu'au DG na ezaki honorable Serge KMB. L'air honorable Serge KMB muta vandisanga muta sala kena lega pena télévision esinga longenanga. Il faut que na bino. Je n'avais pas le choix na landaki. Na 2 ans c'est sous l'air comme sous makambo yake ote to bebani suna mutango ndenga ata habité. 3e place na okena ote. Na menga na ota côté mususu zela kaka na patienta nanga c'est 6 mois ou 7 mois 8 mois boy. Après na habité. Na benga président Chabani Record avie nga zonga nanga ozonga na bina pale nanga. Abi parler na yo chaîne na yo nabi chaîne abiso penako chaîne abiso abi OK ya omona na bureau na kei na moni abi petit banda boulot na zonga na boulot normal quoi depuis 2011 donc na longwa pe ndinga mabete quoi. En tout cas, merci beaucoup. Mais quelles sont les difficultés au rencontrées depuis au bandit carrière nayo jusqu'à ces jours? Bah difficulté nous coûte non. Bon, bah, difficulté, je peux dire qu'au début, de la coobéta soit difficulté, surtout mon ébisoto se focaliser à moi mingi na chronique il y a musique. Donc liboso na nous obstacle liboso ala ki nanu ko benga misia yambayo. Et puis des deux en fait musicien aye bayo nanu. Biso ba tindika biso ba place biso ba répétition. OK ba tindiki ba ebiote chaîne ni alungba kuna di. OK boyo sona musicien po yambayo avant de 9h 17h. Donc banko bakata izalara nango ba difficulté na kuta nango yangwana. Lelo parlons de difficultés c'est pas comme tel hein difficulté au moins parce que plus au meli pe na musalango ba musicien ba omi le roi misusu ba masa na yo misu ba ndeko na yo misusu baza ba vrai partenaire quoi. Donc on a besoin na yo on a besoin na c'est un échange de services, c'est réciproque. Donc difficulté comme telle penzate. Donc si qu'on a ensemble ça là na moni pena que na ensemble ça nanga ndenge singeli na osala quoi. Voilà. En tout cas mais pour nani no pona kaka osala chronique musicale. Or c'était pourquoi? On a pona chronique parce que ils ont passion. Moi j'ai fait ma passion. On a rolingana nous kosa la musique liboso. Koyemba. Les panabiso dagiba mike mère nanga tuninga yo sani na fine epsi dans un musicien betanga danger. Les rabetinga epsi ngeza suko répéter le biona. Je comprends que la famille a mis ce mission zaté, mais le métier qui peut m'approcher de la musique, Musala qui est journaliste, mais Ozo Panza Sango, Kozamo Panzi Sango. C'est pourquoi j'ai préféré le métier. Moi, je voulais commencer trop petit, trop jeune, Nakotangananu. Donc, en secondaire, na Banyango. Donc, je m'étais vraiment donné, j'aimais ce boulot. Et puis, j'avais beaucoup de gens. Si je dis beaucoup, c'est trop dire, mais je suivais beaucoup plus des émissions Oyo, ils ont trait à ma musique. C'est là que j'avais une idée de ce que je voulais faire. Donc, ce qui est différent, on a battu Bélé Bowling en salle à TV à l'élo, à la TV Po, Baye, Babenga est journaliste, ton a quartier na Bango. Il y a sur la musicien boy, il y a sur la tel politicien, ton a prêtre boy. Donc c'est différent. Il y a TVT qui parce que déjà au début on a TVT. On a l'exemple na TV na makasi.
Donc l'une des raisons c'est là qu'il y a longa pe Congo et beaucoup de liboso ya ngwana. Président Chabani bisanga na salle émission na le kana TV na boya. Na on le kate na tika la kana radio kanga radio na nko. Avant tinga na région ça na régie siko total asko radio ngolinga wana. Ti na sala pe émission et bisanga petit boya na ba cahier de charge wa bo pona ba genre ba émission bolingo sala. Rien. Donc si on a na sala Moussala au par passion, c'est vraiment ma passion. J'aime ça, je me sens à l'aise dans ça. Mais les lots, ceux qui battent le lobby, que Nazo Sala bien, je suis parmi les excellents. Donc, ils ont honneur pour Nangaï. Voilà quoi. Voilà. Mais tant qu'on a une télévision, quand on bat le bail que grand frère honorable Serge Kayembe monta benda yo dans le monde, oh, c'était pas ça. Nakobo yangote parce que TV muta l'exango na TV na makasi pena ya makasi na nko après que na boya partout na grand frère na ngai na habité na ok poto boya boya singa petit na ngai poto eloko ya te nga na sali 15 ans na poto na zui rien na rien do moninga boy petit mbongo eza na mboko poto ko vivre na yo bien au lie au meli tamwino na mutuka ndako ya l'état donc tout aux anneaux normal mais pour un jour otonga penda na yo okomi mutu munene ozala pe boy te petit zalaka na mboko ngapse me venga le mina nga ba radio bi faut tika ku radio na abinga na yo ayibsinga binga malgré na légation na TVT so ba 7 ans combien so na tamboli na balabala boy au monde ba oyebanga mais yo ça succès na radio ba yebiote ce qui veut dire visibilité à la télévision et puis la télévision paye ayibsinga ndengwana na bien OK d'accord pas de problème même singa bon pour na sepelisa yo mon émission ça na radio na sala on ce qu'on a télévision mais c'est wana pe no zunga bien ndena bando sa émission moi butu bato basenga banzem na chela bango moi masula bolingo pe na kati et tout. Allez, et ça là donc succès pe moi ndambo ba série wana et ça l'a bien makasi quoi. Donc voilà, et ça m'a bêté vient nga moni ya devoir ya yanyo surtout oyo azana baleki na ye. Ya ko orienta ka baleki. Papa nyo surtout aboti bana na ye, faut orienter bana na yo. So yo papa za aventurer bana na yo kutu. Place à la lui habiter, à la muki na tongo et loko alingi oyebite za bien te. Faut sola na bana autour na bango yo sani na vie so moni koko orienté so vana na président so Chabani record so qui ba période ba vacances neti bana bakangi classe boy ko bana na moi liboso tina moi suka bayaka na chaîne wana yo vana régie yo comment papier na rédaction yo vana na bureau na ngomona nde na mabatu okoza pe assistante un jour donc moni ga former bana donc nga na mon bien très bien tout donne mon bien makasi. Voilà, en tout cas merci beaucoup mais tango tika ki émission wana ya bolingo na butu wana na couleur télévision ozongi Congo web wana papimbo malongwe obanzo sala émission HD Lengi et bota moi pe polémique hein yo yeka papimbo malongwe donc on a évité soko qui un peu ko répondre na répondre na nini polémique wana ebotaki olaire yo zongi Congo web papimbo malongwe ayo kende ni natiki émission na HD po directement to mona yo nde muto remplacer ki émission wana d'abord émission wana eza mutu te eza Chabani record même nga mkona olongwa et otika laka HD lingi mutu muso asali yango donc moni muto yo balongolaka atika lettre d'émission te. Donc ce muta comique nga na démissionné na chaîne oyo bolimbisanga na bando sa suso ate na zona nga place mususu bobona do yende muta sepeli alongo nga na kutaika na vandika boy Chabani bisinga mon boss o Willy dimanche au sala nga pas de problème j'ai travaillé na bengi noko position deni au sa tete nana matanga ok d'accord 2 semaines 3e semaine et puis nani pe na tigala ki na omosala ga yango parce que naki pe émission on a osala samedi na tikango Chabani mon boss a bisinga bi non tika na yo
Parce que on a surchargé 2 émissions, ça nous tiganora dimanche. C'est comme ça que j'ai laissé HD Ngoma, comme une HD Lengi. Donc, il y a une autre qui ngande muna sepelaki na sala ou non, ça n'a rien à voir. Ouais. En tout cas, merci. Mais lelo aussi sentara comment Willy Kayembe, Ozo Yamba artiste minene, entre autres on a cité mes Bakombo, Kofi Olomide, Jubin Piana, Ranson, Papa Wemba, Félix Oisé quoi. Tant Ozo Yamba musicien au baso pesé lourd dans la musique congolaise. Aussi sentara comment? Non, moi je fais mon travail. Asa amsa nanga. Musicien ya munene na ya muke na ebité sur azalaka. Pona ngai baza ba artiste. Nga na yambara artiste. Munene na muke ya mutu na mona ngo penate. Mais je pense que quand je fais mon travail, je suis vraiment dans mon assiette. Sinon ça boulot nanga, na ramena na assiette nanga. Là je sens que je fais ce que j'aime et je suis dans ce que j'aime. Na ramena à l'aise, très à l'aise même. Ouais. Alors, ce qu'on invité, par exemple, au Bengisi Jubin Piana, au Ranson, au programme Bango Penza, émission dans Royamba Bango. Et ça dit que, basé empêchement, comment on s'organisera pour que l'émission est toujours à bon et différent? Non, il faut, toujours dans la vie, il faut être prévoyant. Ouais. La vie, il faut être prévoyant. On a regretté ça, moni musicien mususu aleki na émission te omoni journaliste wana abandi kofinga yo yete okosila de kutoa eloko te non la déontologie ça les mate eza pe bien te moni ba responsable balandaka biso ba ministre voire même président de la République c'est un Congolais, citoyen congolais a Hollanda yo siko lera moni yo olati veste cravate a mono déjà serré boyo wana bana na yo wana baleki na yo wana ba cousine na yo ovandi na télévision comme finga ministère pour na plateau te. Moi je pense que c'est une manière ya ba lâche koluka ko se consoler. Non, moi j'ai toujours quelque part une façon pour moi de remplacer celui qui ne vient pas d'une manière ou d'une autre. Na yebinga monde na betara machine nanga na yebi ke so par exemple il y a ça moi empêché na yebi nde na sala quoi so kaza empêché te na yebi nde na sala. Donc yo na parler au tikala jamais oyeba ke ngai il fallait na mande mutu boye ayete non oyeba ngote plusieurs fois nga sina organisa plusieurs fois ba émission na Papa Chéri et ça la moi ba be onini. Donc, tu ratana ba rendez-vous 2-3 fois. Donc, natika jamais au loba la TV. D'ailleurs, non, ça n'a rien à voir. Aza mutu normal. Ceux qui a se peli, a eu empêchement. Aza mutu, a rose pas empêchement, a pe mot de tête, a rose pe lemba. Habité. En tout cas, na pe manano. Tout ça, eza nengwana. C'est la vie. Nga na eba toujours ko ça la poésie a toujours bien ami sur bateau. On a ça la effort, si bien que c'est pas facile, je fais un effort. Voilà. En tout cas, bien répondu. Ils ont vraiment conseillé pour les journalistes, invité wana te au finga na télévision, ce n'est pas bon vraiment. Mais nangana tuna opo et participer batuma baku ebele par rapport ya publication au concert na biso Karine Mokondi a sala ki ya photo à Marie Misamu na moni ki ba journaliste ebele bazaki vraiment content na ngote balobaki mais lokwa na yambi yo Willy Kayembe na ebité yo kokoloba nini nani lolo bate na mambwana po mingi bakotaki ba diabo ba tete ba kisongi bakanga Karine Mokondi ti bakangi en fait na ebite yo ozaki contre bozaki pour ye. Donc na lolo bate na lolo bate na ndenge ni na lobani yo ozaki ni contre ni pour publication à Karine Mokondi. Qu'est-ce que ça a à voir vraiment? Je rien à dire. J'ai rien à dire. Bisoto toi Mikolo, ce qu'on fait, on le sait. Oui. On ne récolte que ce qu'on a sémé.
Et puis moi je pense que ndenge tozali boye mutu nyonso tu ana genre la bato balingaka ye nga ko souhaiter mutu malheur te on souhaiter les cas bonheur mais c'est qu'on sème on le récolte. Moi j'ai rien à dire, bien faire ou pas bien faire, je gagne rien, je gagne rien du tout. Ce qui est déplorable, c'est le fait que Marie Missamou na vivant na ye qui très propre. Akolinga pe moi discrétion mingi après que babi misaki na moi vimo boya bien teke ya fana na banganda fana na ba musicien ya mukili ye master boy pona nga na ta nso na tali bien na pire esprit molimo na ye soki pena égo-sillonner toujours ti on a kati la biso. Donc je pense que molimo ya na méchant makasi parce que ya lo nga so na kofi o kanyinga photo na ba glace oui ba tcha ba na ba frigo na ba glace ba sukolinga te ça bien te et ça bien te vrai ou faux muta publier ginda ni nga na ebité mais mutu nyonso to atindela nga ne photo na nga na kangaki na blokaki ezala na Facebook na ba WhatsApp nga na ba ami ebele otie auto sur la télé kola mambwana parce que nana besoin photo te pour nous a convaincu que sœur Marie a koufi nana besoin na monter donc na média partout te nga na reçoit na yemoko l'air ba bisinga nengwana après ce 30 minutes na bengi numéro na ye sœur na ya mbingai ayebisa mina ya solo na ya zolela toi na morgue toi na njili place bobo tout ça ya solo sœur Marie a koufi na. Moi je pense que c'était ça l'essentiel. Voilà. En tout cas, Willy Kayembe au tournage clip na Sarah Fiona 3 jours d'amour, chanson en tout cas au Banakin, Banapoto, partout dans le monde entier, c'est Pela qui accrocha qui vraiment. Rumeur peu sûr qu'il a qui sur yo avant Sarah Fiona bala Willy Kayembe beaucoup moins na mobile na Sarah Fiona. Que pensez-vous? Pour le lot aux yeux pendant qu'on profiter des questions on a bien que ils a déjà le passé mais quand même ils a news pas de problème hein ngai na sala qui ils a Sarah Fiona il faut y bakaza pe joindre c'est le roi yo azaki pena pire mutu nanga camarade nanga epsinga Willy vraiment ba genre pena ba jo pena ke ndenge pena yoka ngabino clip et simba tabinanga pardon vraiment pardon mbali na lagiona pour mbali na mundele Frank Prado tolier aussi c'est ah Willy pardon ko na mbeto yo sala boy mbeto na mbeto pa na tout ça là boy na boy pas de problème hein. J'ai fait ça c'était juste pour la faire plaisir et puis c'était tout. Les rumeurs, ils ont le droit mon pépé. Au Kangangote, ndenge za otambola wana, moya Kangango ezate. Do bando Kangamino abatu nyonso. Non. Donc les gens peuvent parler. Vérité Kangamom na ebi. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est bien répondu hein. Pour Rumeur et l'Obama qui moi trop mais quand même Willy Kayembe vérité raye mo comme toi ebi et voilà on passe mais lelo Willy Kayembe relation na yo na ba ndeko na yo bo sala même musala na ba chroniqueur mususu eza ndenge nini. Très bien. Mingi balobaka Willy Kayembe orgueilleux Willy Kayembe amona na trop tende tolobaka nde ba mususu balobaka ba collège na ba lycée bo sangani système a sangana trop balobaka moi trop hein. Bon, est-ce que yebisanga nous place nyango yo moni ba ministre na biso o ba sala na même gouvernement ministre sport ya santé ya industrie moi ba on a ba couper ba kangi ba photo place mon breton na plage toni baza au sepela. Ça ne veut pas dire que quand on fait le même métier, on est obligé de s'assembler, non? Toko samsa moko. Ce n'est pas synonyme d'être ami. C'est tout ça musala moko. Et le réseau sangisa biso na miso bato ezara ke ya les gars na TV pas les gars na TV.
mais on n'a pas de lien d'amitié. Non? Nga mutu oyo na yebiye tosola. On a évité tosola te parce que na nzambe te pona yeba ke yo le na TV. To yo ozaboy non. D'autant il faut que ngana mona na télévision. Ndé na comprendre que non aya le na télévision na peso pembote bonjour. Ah OK, nga ko mona Willy ah OK, na mona yo na sepa na musa osala to na mona kayo. Voilà. Ndé ba bordaka toujours mutu. Na sens wana mais nga j'ai pas de problème avec des gens. Mais vos ambitions hein, par rapport à la carrière nayo ou en général hein, par rapport à Mboka Nabiso, Willy Kayemba Ponsaraza la nani à part Moussala nayo au salarié chroniqueur, peut-être aux appels ambition sous politique, je ne sais pas. Non, mon ibiso ndenge to ali boy. Tout ça encadreur. Mon inga na créer ONG na ngai ya ba vrai. Na kacha ONG wana, to na plus de 800 personnes régulières oyo to se fréquentaka to kutana na ba réunion to ça mam na biso na ONG wana yana ba branche belé au moins à côté monsieur production vrai prod côté mususu eza masolo pena ke totali to vandi entre frères et amis to sungana na musala au moins na mutu mususu a pena chômeur totali entre nous ya we benana na ngoza na moi relation to na entreprise boya na boya biso to check up izanga wana mutu nanga che wana komi pe wana o musala to ida plus de plus batebele to ida bango donc c'est pas pour dire que il faut kaka obligatoirement que ça les camboué mais nous sommes des jeunes tous encadrés peu bas jeunes. Donc, ça ne peut pas empêcher aussi qu'un jour, tu assumer ma poste où il va permettre que la jeunesse, tu m'émaper un plus, na maillé les mouquets, on j'ambapé c'est biso. Donc c'est un peu ça. Mais politiquement parlant, aujourd'hui, ben il pour ça n'a la place au thé. Jusque là, on a l'icanissi on a. Alors, à venir nini aux hommes pour Mboka Nabiso, la RD Congo. De Mboka Nabiso moni biso sepela ke lo aliboso to na président jeune. Moni na bamboka belé koza président ya âge oyo biso tozo président to ana elelo. Ezala pena mingi te hein. Ta parmi barare oyo tozo président jeune, a raisonné le roi ba jeune. A sangisa 4 vice-présidents plus yemoko. Donc eza facilité. Ya le gozo kabola pouvoir na yo côté musozo gérer té et tout. Mais ce que lelo tolinginde makanisipe à ba jeune et ya ce qui veut dire il est jeune comme d'autres jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui finissent leurs études mais qui finissent chômeurs comme ça, soit à comme taximan, soit à comme cordonnier, soit à comme caméraman, soit à souki na musala mo oye ko tangela te. Mon problème c'est de créer des emplois par rapport ya ba classe bato ba otanga. Parce que na classe total bien mundele l'air à sala à créer ba classe et ça pour ceux qui yo aussi ko tanga bala moko obandi ko sala la mboka. Na domaine boy. Ya lokola campus ba créer faculté de médecine mais hôpital PA li campesali. Il y a très important. On a besoin que les jeunes, batika rosenga, batika mendicité, partout dans le monde il y a des mendiants, il y a des gens qui dérangent, il y a des gens qui demandent de l'argent, de l'aide et tout, mais chez nous, la majorité, ce sont des chômeurs. Ce sont des gens qui travaillent sans contrat. Ce sont des gens qui souffrent parce que taux moyen où il y a mutukoli là déjà na mboka na biso. Ce totali na Congo mobimba. Ce to chaka na se $1 kaka. Do sombi kwanga na yo, sombi Thomson na yo, créer moi eloko mo pemenoli. Donc 1000 francs na yo et aider yo au non mais ma trop. To souffrir. Donc nous avons besoin que notre pays a de l'avant. Félicitations, tout le monde banzela qui toko, tout le monde hôpital à cinquantenaire, mais on a posé à plus que ça parce que moni n'est pas katanga wana, ils a par magie, ils a par bâton magique
nde Moïse Katumbi aboulé pe na créé banzela na créé ba emploi ba mining et ça la bobo na créé ba entreprise il y a transport non ils ont magité c'est juste des initiatives oyo avant de boye conseiller ngako yande ni nako créer nini tala créer bobo neti biso boye nde nini lelo kuna on sepela po ba supermarché ko mo ebele il y a 6 ans 7 ans pour na okende kosombelo na supermarché faut qu'il y a na ville to sepeli moni pain Victoire ce qui peut chez Victoire to moni ba pelu bani efungoni mwandambo ça dit moi bien mais toi on a besoin payer à classe ya propre école moko kitoko na chango kuna ya kano bana balongwaka ville ba kepe kuna osomona toi on a besoin bena que ville toi on a besoin ya banzela na biso oyo ezala kaka nzela moko te pona okema mobutu te faut attendre 3 nzela moko po okema mobutu il faut tous un niveau ya que courant ils ont besoin moko donc ils ont besoin c'est normal mai et loko yo ils ont pesa mutu vie ils ont la normal ma campagne ba na mai été ma mobutu ba na mai été salongo ba na mai été donc mais ba robinet za ba yela ba on peut ba facture donc toi on a besoin de biloko wana tika to kende na ba aider ba bato na biso musu bazaka le mobutu alaka to ko mona place courir kende te ozomona iloko wana zonga moi mingi ce n'est pas pour dire que azo travailler il travaille mais nous voulons de l'évolution épanouissement ba serait mobutu population ba yimuke population ekoli ba changer les biso pe ba transfo et puis ba kisapé puissance pe nombre ba cabine et ko supporter charge ya bateau yo ba kisami na société c'est très important. Recensement pesa très important pour le lieu comme na oraka autouni par exemple bourgmestre na commune na yo koza na combien d'habitants azo boulé azo nde balobaka donc azo estimé et koza la à peu près bas aibi goute bato ba s'enregistrer côté et là passé balobiawa mutu nyonso tout o olu esenda kunae garantie ezala moins de 3 mois donc 3 mois palais normal 6 mois ezala ya société moko ya bobo na bona boy muto respecta ngo azate to vandika boy ote il faut bofuta vignette ya boy bofuta assurance ya bobo na bona boy donc ya babilo mususu na mboka er mo boy otalo obité to mona Angola awa soki Angola okamwa ondima teke guerre ya lai kuna batongi plus de 2 millions ya bandako boy pour les pauvres batongi pe ya ba riche ya lokwa pemena gomi batali komina kineza wana tozo buka komina kino mobimba tozo ngisabino mambongo ya pemena ville to beti bora danger komina lingwala kitambo barumbu nyoso to na ba buki ba beti ba mama na ba plan na ba kasavu bois ba matongi ba beti ba mama na ba plan ba quartier lo ba mombele okuta bandako misusu otalebi mais on a ville 0 mètre mais genre ba buki ba pesi ba tumbongo ba pusi bango mo côté mo boye kotango siko avant ba kota ba si ba tongeli bango ba mama na ba palais ba villa na ba école na ba hôpitaux donc population ozo permettre quand même ba to ba continuer à souffrir ndenge to mona lelo ko futela ndako ya passé mutu asala raté avant de la rara ndako donc locataire mutu passé donc sur vendira tika tamise mo lobby donc les 27 les 28 to kansara kolo lopang voilà c'est très important et ça la ramte ma passé aux locataires au monde so mutazu manda kuna takuna na suka mboka kuna akomisi nzamba bien en tout cas merci beaucoup na pemi donc nous voulons quand même que les choses évoluent et surtout créer des emplois pour des jeunes voilà. Tu étudies tu fais l'informatique ba bureautique il faut ça il faut te créer emploi ezala moins ebele lelo ba bibliothèque ba jeune ba lingo se procurer maïle mususu te parce que ba otanga moins lelo pesaka même yo moné ozali bo mwana na yo cousin na yo to leki na yo pesaka journal atanga alors ça na jamais 5 minutes abanotala ka ba titre leki se abwakina or que biso ba opesa biso ba livre tanga na suka expliquer nga
ça il a une synthèse à livre zomona mais lelo ya souté donc tozo bota eza lokola eza bombe à retardement toza robota la jeunesse c'est l'avenir de demain mais avenir yango ya ndenge nini ya kotelema na coin kosengaka mbongo kotelema na coin obeta lisolo ya musicien donc masolo eza mo ebele na mukuse mo aider yango wana toi na posa pe biso ba jeune toi porter moi un plus na biso po ba vie ebele baza wana basi ba lembi ya lokwa machine c'est comme kala et comme il faut changer logo boy il faut changer logo boy mais biso toi na ba jeune boy maye la sikezana on peut toutefois porter quelque chose dans ce pays donc quelque part aussi qu'on nous crée aussi des emplois qui font en sorte que nous puissions ajouter un petit plus par rapport à nos idées. Voilà, en tout cas, bonne idée hein, que j'apprécie. En tout cas, amélioration dans Moussala, et ça sera vraiment bien. Konzinabi so peut améliorer, place au bazo salaté, place au bazo sala bien té, sala bien et tout. Ndekara Willy Kaimbalobi, créer une entreprise pour que jeunesse ait se retrouver. Mais aussi penser ni na dialogue en tant que citoyen congolais. Bon, moni, wana eza trop politique, s'il faut le dire. Ce n'est pas une émission politique, hein, mais quand même, tous les la culture congolaise en général, oui. Le cas où beta masolo, nyo so ba musicien, politique, tout côté ça la question ana. Dialogue yana o mabete, ba soseka ba tunyo surtout ba za concerné. Et pour na bilongité, parce que mutu nyo surtout opinion na est important. Ba zona ba paysan. Bazo pena ba mero bateka penguba représentant na bango azala kuna bazo ba opposant bazo mutu nyonso tout azala représenter kuna mutu moko ya très important mais tolingi nemboka na biso to samibeko ya très important. Nous voulons un pays ya loyauté, respect à loi, tolingi to kende pe liboso to za ndenge zala pena ke Mundela respectera mandat a chepe beaucoup a toyebi ke onyo surtout baola na bato aligné moko to bato pouvoir moko mais ndenge pe osala ngo ebeta na ngo propre ko ele kana kitoko. Nous sommes en train d'encourager le dialogue ya mabete bachaka ba représentation batunyo surtout et ça la paie bien po ba yo kapé batunyo surtout pe voilà pe ba c'est la paie ba idée na ba. En tout cas merci beaucoup Willy Kayembe chroniqueur musical qui fait bien son travail. Merci. Mais à Paris, si au Kokotengela il y a 5 meilleurs chroniqueurs au peut basala ramusala bien car lokola yo loko lobinga sala musala bien, merci beaucoup. Moninga mamba rotanga na linga ngote parce que ça nous crée toujours des problèmes. Moninga fois passé ba bisenga na tanga ba meilleur ami na ngai oyo baza ba journaliste na tanga masana ngai Isaac Maïté na donc elukela ba problème bon moni yaza oleka na TV sikoyote na tanga été elukela ba problème mais pas ba proche na biso kaka moni mutoza ane tous les jours abosani yo aketanga ba tumisusu nga na osepela te na sali loko wana limbisa mpona lelo non sans polémique hein aux émissions polémique tes émissions to lobara na biso vérité donc eza polémique te juste eza pona nga pona bien nga nde na osala ngote pona yoko tuté pona bien nga kaka na zana wana ba problème na ba tuté na éviter kaka oté Willy wana moni se prend trop la tête je pendeli ya on a lobby merci d'abord parce que tchenga parmi bato yo trouver que ba meilleur parce que ça statistique na yo moko ça na journal moko te lobby que Willy a meilleur mais pona ko éviter lenga pe ba problème ya on a ebisio épargner nga moins d'amboka na question. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour comprendre hein, bana poto, bana kin, bana partout. Bon les news de kin, Willy Kayembe kimi na question ana donc abo ine ba problème. Bon,
Toro quoi en vouloir été, ils a choix na aimé. Salutations et merci beaucoup à mon ami donc Ricky Nemiala, Ricky Nemiala, my brother. Donc depuis Londres, na lo barabaz wanyo son à Londres, ma bati kelanga Ricky Nemiala, ndenge moko na lo barabati kelanga mame Emily Nzemba. Moi si ya papa tous pepele ambeto lo kaka na kati à Londres wana. Et voilà René Kabassé le tout na Belgique. En tout cas, bah, salutations et belle. Mais Willy Kayembe, tozo betano ma solo, il y a culture congolaise, l'élo, le cours de l'émission musicale, album nin ou chanson nin où ils ont vraiment nominé Anakin ou bien même peu ailleurs, album Yanani. Ou vraiment, en tant que chroniqueur musical, sans polémique, hein, où ils ont bêta pensé, était tout le monde d'accord. Bon, na comprendre les questions na bien bien te. So go ribandelango po na yebela na so ngolo banine exactement. Peut-être qui m'a lisou ba problème pour question na ngana posant normal. Te na ebité kotuna so qui na comprendre bien te za mabe. Na bi na comprendre bien. En tant que chroniqueur musical. En tant que chroniqueur musical. Voilà, nazo rebandela mais on a vraiment kobo ya ba problème teza nango sans problème, sans polémique. Voilà, en tant que chroniqueur musical, album nini, il y a artiste musicien nini. Oyo et mettre tout le monde d'accord. Oh, ils ont vraiment ko beta partout dans le monde entier, même na kin donc même ailleurs en tant que chroniqueur musical. Lelo, album ni nezo beta ou chanson ni nezo beta. Merci beaucoup pour la question Anna mais ngana on la boué. Appelez moi conseil mon cœur. Moni mikolo yo. Mindele o babanda makambo ba album. Batika ngo bakoma na makambo ba tube. Single. Soka sangisi ndai osala coffret moko ateki. Soka olingyo lo bapena album sikoya. Album. Quand tu parles d'album, c'est ndenge biso to vanda boye. O vandi Pentagone, ozoka Pentagone, okanga nzembo banana générique ti na suka. Et frakata tokanga 2 albums, hein, 2 volumes plutôt. Okanyi o na ozo comprendre. Mais lelo est comme passé. Bato de un bazar vraiment bolimbisanga bazar dépassé nano. Paolo Kambongo. Et puis coup ya vie et c'est comme si bato moi dépassé hein. On dirait moi occupé pe banze mo ba so ka se oyo ko se pesa oyo mais ko lo ba pena ki album oyo kangi pena ke bato nso ba oyo ka boza mo passé. Ah ils mo passé fabrica ça sala ki ne lo on est bien album na boye ya benga un album te siko na otanga ende ni asaki lo on est bien ana pipo ça gagne bien ma casse moni pena oyo azo se pena nzembo se pena ezo yemba ma peso beta manango presque partout à part générique ezo yemba ma partout mais ya benga un album te donc moi na tanga ngwezate mais je pense que na ba album so talipe bien ndenge bimi bo monaka mututela se peka na nzembo moko donc tout est c'est un générique mon code ils ont moi passé pour na tangelo qui album oyo pena carré carton. En tout cas, merci beaucoup. Mais surtout, le album, tout le barara, tube, de l'obibe single, bien générique, nini, oyo. Actuellement, ils ont bêta, oh vraiment, bah congolais, bah so sepela lango, même bande qu'on a biso bazana bamboka bapaya. Mais non, ils ont tout les camarades tout naté. Pour au moins ils sont côté YouTube, au moins un phénomène. Il n'y a rien à dire, oh il y a qui au côté les mututo, non. Moni période mo ezaki amado. Période mo ezaki falina nzembo mo boyo libre parcours Marie-Jeanne Bololé original période moko ezaki faire asali lo na yo comme on est susu soki tukambwa omonike mutuna muntu akozwa tana ye mais na lelo oso talibien omona bato nso bazaka ekotité tomoni mikolo Oazeko asali bato plaisir na fimbu likolo ba match ba léopard to gagner danger komika fimbu bato ba omika fimbu donc dans la musique il n'y a personne qui reste là azati
moto aza statique oyo atikala wana aza te. Musique moto na tourna ye tora oyo lobi tora oyo lobi tora oyo ezalaka ndenge wana. Mais lelo pena so otali bien ka ndenge expliquer le wana. En tout cas, ndeka olobi film ebetami trop na match na ndenge Léopard et outi ozwa coupe to beta pe na liso nango oza pe chroniqueur et puis oza citoyen congolais, je pense bien pe olingaka pe foot ndenge batu ba réclamer trop que ba congolais ba sepelité par rapport ya victoire au Léopard et na RD Congo ya coupe o ba memeli biso ndenge général Kanyama pekisaki batu ba sepelate na ebite yo mona ki onde no trouva ki on normal. On trouve en normal. On trouve en normal. Yo somona mutu ba pekise sen. Ya le roi au moni passe ya zemi 9 mois après au boti. Ba biso mukolo bota ko sepelate. Ba lobi noté que vous fêtez mais ko sepelara ya pamba ko sepelate. Eza bienté. Il a bienté mais quelque part pe na on peut ses raisons. Parce que ngama ambasala nga na nzela jour to gagner demi-finale donc nandimite que même bateau yo tamso ba olo ba wana ba sepana ngo webi ke nazaki na mbinza musika pena na ba makam na ngam to eso chauffer ngai donc na sala plus de 2 heures du temps parce que ba petit moko nzela apolele mais bango balobi na tuta bango ba kufa na nyata bango lokola bana sengo bazo fêter balali na balabala ko bandata awa ti kuna même si bon mais ko fêter na bino bo fêter ta na nganda ti na biso ba panzela nga ba nani ba phare moni déjà elo waneng wana ba benga ba policier ba agent de l'ordre ya tali alobite esengo na bango emema batu misu na liwa parce que obika batu be ba kufi donc ozo sepela pe na débordement minde ba sepela raté ba sepela rapide mais ko sepela excité que temina katza balabala longoli bilamba miso batambo mitakala est-ce qu'il y a bien batu nyoso ba sepela na balabala yo longoli pena bilamba otama mitakala point et c'est ngo andeni. Donc quelque part moi je pense que raison peut aller mabe zara koloba na batu ke non nde zaboye bon ilonga na mona pe mabe zara ke batu ba na posa pena ba mona ba joueur batambola pena boye normal et comme mambo ki maka bambangu dona retransmission na TFND torozela nde total la pena boye sengope moi mobulu do mbango ba joueur ba kimeli na ebité donc ça m'a passé komeka ko juger loko ndenge wana par rapport à sentiment na ko tala boye na miso eza mabe mais so tali bien par rapport à ordre na discipline eza pelo au moins ça la bien pour na ko éviter pe batu miso ba kufa po ke ba bisengo neti ba ndenge wana me maraliwa au mona ka boyo ba joueur ngo ba ye ba kena batu ba sacrifier batu or que rien et bien mamari misamu e bima kia wana stade wana batu ba kufa ki mutu azotala ka boye andimite ke mari misamu ya solo yana kufi pou akwei elera akwei mutu ka msezo le kambango ituti donc yamba bilo mususu quelque part il faut kotala rapper ndenge nini toko salela ngo soit ko créer moi barrière mo pena ba mbila ndenge pena raïs so azole ka ndenge zalaka ba chepe des rangs ya ba policier koto na koto donc na balabala bato bakota temena ba pembe bo se permet de bolingi donc c'est un peu ça ya na ma bête monique par preuve moni stade wana ba benga bato boya ko sepela elongo na biso bato bakena bangote po ba moni ba sali biso bo na bo donc c'est un peu ça. En tout cas c'est l'une de raisons hein mais Willy Kayembe lelo autour le bango très bien makambo a Marie Misamu to mona kiopé opesa ki un peu ba impression na yo na liwa na e na ba différentes chaînes na biso ya kin awa mais lelo mama ya Marie Misamu azana Saint-Joseph ba bengani ye bana ba kangendo ki ba biye mutu allié Marie Misamu na ibité yo ki déjà nouvelle ngo wana bon loko apprendre ngo na yebi ngote bon. Merci beaucoup pour l'information. Bon, na habité mboka na biso, bon, toi en Afrique, bien sûr, mais batoupe balekisi moi maele.
bato oyo balekisi mwa mayele. Est-ce soki yo oza commerçant ndoki aye osomba pondu to matembele epa na yo oboya somba po aza ndoki d'abord oyeba na ndeni ka ndoki? Est-ce que na l'état bareconnaîtra état ya kindoki ya moto bayebi yango te? L'état jamais okoya osamba ote en tout cas tipo alielinga bana 5 mena kindoki lakisa preuve eza te. Bana preuve moko te ke mare wana aza ndoki. Moto mosusu mpe bakobota ye na vie mpo ye pa bota mais bana na ye bakufa. Moto mosusu mpe akobotama na vie mpo abongaka te na vie. Moto mosusu mpe akobotama na vie mpo azalaka riche. Donc dans la vie on a plusieurs étapes. Moto mosusu omona mpe bo aza moto mabe makasi mais akokisi 120 ans 110 102 ans. Ozo comprendre? Mais mère mambo ekomeli bino bokelo baka ndoki na shoko aza nango ezaka mta mabe. Et puis makambo ndenge wana ola kolekisa ngo na télévision baluka nano baluka ta mwa bakonzi na biso oyo o neti ba ministre genre et famille akena en place ndenge wana azwi mpe mama wana nde tomona mpe na bamboka miso bandako ya basocial oyo pene bombaka mpe bato bazwi batie mpe mwa sécurité basalela mare wana sécurité mpo eza na hôpital ye moko même garde malade aza te biloko okuta azolia kaka bamaladi nde bazopesa ye asali 3 jours azoliaka biloko bamaladi nayoki kaka barumeur wana na confirmé te que pasteur moko renommé Anakin moto ayebisaki bana ya mama wana ke mama wana aza ndoki moto ali Marie Misam. Mais bapasteur bango mo bandoga liboso bapasteur ebele bango te. Oh ndeni. Mais bate bapasteur na biso ebele ba bandumba bana kindoki ba miyibi ba frappeur ba voleur la plupart. Oui, barnaka ba bandimina bandimi kutu muto ayi kosambela boy. Yozo sala cop po yo bonga na liboso. Ngama mba pasteur wana ceux de to banango siko émission aussi la ti lobby et comme soma msusu mais ils a bien été. Quand on a une bandeli, c'est que l'homme sème sur cette terre, il va le récolter avant sa mort. Mutunyo surtout, o alona ka obuka. Otika, mère so okufa na liwa ki maboko batu likolo mwana na ye moko. L'air ya a mema zemi ya Marie Misam. Ser na biso atika biso. Bango bazalaka wa. L'air a mema 9 mois. Sœur Marie na biso atika biso na libumu mo bazaka wa paso ya mona rapona obota Sœur Marie mo bazaka wa Sœur Marie avant bana koyemba ko kembo akemba ba classe atangisa nyoso koleso alesa ye wana mam nyoso asalela ye bango bazaki wapi letika vie ya mutu vie ya famille ya bato pona nga kutusoinga pena gouverneur amboka oyo neti ya ville Kinshasa o ministre boy na okangisa na bato wana moko na ba pasteur wana ba mitama be ndeni yo kovanda bo oyebisa mutuke ozando kovanda na ete non surtout mama na wa bota yo non eza mabe makasi soki mama no aza ndoki fala anga boma na bien kolongola zemi ba fi comme balongola bazemi na Kinshasa bakanga ape bango ba fi combien muto azuize mi 9 mois bombi mwana te abotami a souffrir abandi musique on a passé l'air na tango asuka awa ba clip azao sa on a passé vraiment bato ba ebite awa sa ba clip on a passé awa kangisa mo muke na ye pour ça la clip promo na télévision bato ba mon album ebi ocho bi masika o ce mystère 3e volume ba mona ke on a TV ebetite pourquoi mbongo promo ya la gité bango il fallait basunga eno na mbongo promotion album wana mystère 3e volume wana mystère du voile yango na ti ebeta akute akufit bapesa kasi mbongo na ba régisseur babeta na télévision lokwa ba mutama la mingi balingi Sœur Marie mingi malgré akufi ils en sens te ya busenzi. Voilà. En tout cas, le temps nous fait vraiment défaut. On a beaucoup de choses à parler, à dire donc, dans cette émission, mais time is money, n'est-ce pas Christian Bouy? Le temps c'est de l'argent. Et puis, tout ce qui est déjà dans cette émission. Mais Willy Kaimbe, au reprochera-ni n'a pas chroniqueur musical? C'est de tout banasuma moi na yozabi sota imbele, mais
Non, le Bakana Moukousse, tout le monde est responsable de ses actes. Qu'on reprocher, c'est trop dire. Parce que chacun de nous a ma bene. Il a monsieur ça le monde bien mais nga mon mabe. So bandi reprocher tout le monde parce que awa musalo biso tout aux salle à la télévision, surtout il y a chronique il y a musique et lui qui l'a ça pour un belé parce que ils ont battu so batangate sans manière mal éduqué. Ils ont une notion à respecter à côté de musalango. Mususu pas très bien éduqué, impulsif, aza na ba langage mabe. Baza musala mususu abotami jaloux de nature. So monika mutu mususu asombika sapato isali mutema pasi makasi. Ye pona ni ya sombi sapato wana. Il fallait ga yende asomba sapato wana. So monika mikolo yo tel journaliste ye pena so tamboli kobana awa tikuna ba obeta esona isali mutema pasi. E ya buleni nyangwe komika ye ka petwana abso pese ko mbote wa bude. Ozomona Mutama beleki trop so bani ko pesa conseil ya muta oyoka ope azate loko ba biloko ngo donc ezaka mbutu kaka do ko bana ko loba siko ti lobi obeba na kana batu pour rien mutu tela kangelo kanda oya kenda loba na télévision wana ke o ngai kutu bobo na bosia ye kutu zomon pour éviter mambo finga na wana bonne chance na batu so ba osam sa télévision. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Willy Kayembe pour se séparer. Peut-être vous avez un mot au adressé na ba fan au balingarayo baza e belé en ce net moment au bazo landa émission na biso na ebito koko isabon lilo banini ya suka poto kabona na émission na biso ya lilo. Je ne sais pas, isa première émission mais isa ya suka te jour sous on a besoin na yo to benga yo lisusu. Mais pour na lilo o ebisi ba fan na onini. Non ba téléspectateurs balandanga ou peut passer par la moussa nanga. Non, c'est d'abord merci beaucoup. Mon y a facilité, moutou aza rozapé, à mon y a tigaliga wana. Les a facilité, ba chaîne comme belé, bateau basa émission musique ba koma et belé, mais ce que ça aussi d'émission, moutou moko tananda ko oyo ya bateau 20, moutou moko kaka, alobi que non, en tout cas tika non landa oyo. Merci beaucoup. Donc c'est qu'on va continuer à couper ça biso ba conseil, ba pesa biso pe confiance, ba pesa pe ba sambela biso pe poto za na mwa mikolo belé ya ko luka oto ana ngo ya muke comme mayele to pesa pe na ba jeune ba rolanda biso en ciment na ba mikolo misuso yo ba yo kaka po mikolo belé ba linga conseil te ba kanisa lokwa mwana ko pesa conseil te to leki mais donc nzamba sunga kaka to kenda bien. Mais merci beaucoup Nabino Ndebo Pensé Nanga. Merci na réalisateur Nayo, merci Nayo Moko. Merci beaucoup na Raf Ngindo ingénieur, merci beaucoup à Bataillon Sobalandi Biso Sikoya, sur Maniko Boaka et comme Tali Semulai, Ingrid Kabongo. Merci Belé, Simeon Moussindondo, Gel Kikita, Dr Jeff Lete Tanja Didon de Dieu. Merci na Isaac Maï. Merci na Bato Belé, surtout PDG Gabi Chabani Record, le boss de boss. Merci na grand frère, l'honorable Serge Kaimbe. Merci na famille Mobimba, Bandeko, partenaire nanga, Toza Pene, Belé Makassion Bandeko Boakawa. Et comme Ati Lobita Moussoussoumé, je vous dis merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Willy Kayembe. Moi, sincèrement, je vous remercie surtout pour votre temps et puis d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Déjà, nous sommes à la fin, Christian Bouilly. Ça n'est fini avec mon invité, Willy Kayembe. J'ose croire que vous avez aimé cette émission. Et merci beaucoup à Ricky Nemiala, my brother. Ricky Nemiala, Oyanga, à Londres. Bazwanyan, Batikilanga de Ricky Nemiala et Batikilanga mama Miline Zemba, mama Likelemba, mama ya bane belé moi si ya papa tous pepele ya mbetolo, René Kabassé le wetu balobi de Bruxelles quoi. Voilà, merci beaucoup à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, ma maman que j'aime beaucoup et salutations à papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davline. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à
celui qu'on appelle l'ingénieur Christian Mbouyouetu pour les images. Et dites aussi merci à notre boss, l'ingénieur Rafungindu depuis les États-Unis, notre papa, Timothée Piana Serge, pourquoi pas. Donc merci beaucoup. Donc Babi Cordon, respect. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Je vous love. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Au revoir, ciao, bye bye. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout Congo Promo donc ben batika au vivre. Rafingindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Donc bango batika la quoi. Si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Rafingindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokakoswa kende liboso. Ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo eza kudu ya kosamba te tembe na mutu te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV o aboya sali mokili na esia. Ingénieur Rafingindu petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Polanda ba Potonios Belgique ba la Potonios. Ouais balobi Rafingindu Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Rafingindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis à des fois terre. Babi Congo Promo TV Rafingindu #1 babi 001 Tala State niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir les balles de tête à la biche, mais c'est pour le coup encore et qu'il est